en général, pays ya mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Ya binongo bolingaka mingi eza bongo info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino bisika nitika eto to fungula basongola so pona kotalisa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokola mercredi 15 février président ya Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo oyo azali pe président en exercice ya CEDEAO. Héritier Mapindemi apesi bino ba détails. Président ya Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, oyo azalipe président en exercice ya Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO na Mukuse, a salaki mercredi 15 février 2023, visite éclair na ville ya Kinshasa, pour na kokutana na homologue na ye président ya République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ayambaki homologue na ye ya Guinée-Bissau, na palais présidentiel ya Mongaliema na suka ya après-midi. Ba président Mibale, ba zwaki bongo tête à tête et diraki une dizaine de minutes kasi makambo basololaki et bimaki liboso bapanze sangote. Ambiance moko ya makasi ezalaki oyo ezali kotalisa ba relation bilatérale ya kitoko entre RDC na Guinée-Bissau. Après masolo na bango, président Umaro Sissoco Embalo atikaki ville ya Kinshasa na butu. Deux chefs de l'État bayokani bakutana lisusu na Éthiopie mingi penza na Addis Abeba weekend oyo na cadre ya 42e session ordinaire ya conseil exécutif ya Union africaine. Bosimbake visite ya président Umaro Sissoco Embalo eye na contexte moko ya activité diplomatique ya makasi oyo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana yango pambate auti kokutana na ba homologue na ye ba chef d'État ya Burundi, ya Angola, ya Congo Brazzaville, ya Afrique du Sud pe ya Union ya Comores. Mususu Simbake honorable président ya Assemblée nationale Christophe Mboso ayambaki mercredi 15 février na cabinet ya Mosala vice-premier ministre ya intérieur Daniel Aselo ba lobelaki ba question ya ba opération préélectorale na territoire national. Encore une fois de plus, Héritier Mapindi. Honorable Christophe Mboso Diampwanga, président de l'Assemblée nationale, ayambaki na audience mercredi 15 février na cabinet na ya Mosala na palais du peuple, Daniel Aselo, vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières. Na masolo na bango VPM intérieur alobi ayaki ko solliciter sagesse ya patriarche Christophe Mboso Diampwanga. En même temps, balobelaki ba question ya ba opération préélectorale oyo ezali en cours na territoire national. Nde yango pe ezalaki na kati ya débat na bango. Boye VPM Aselo alobi ke président ya Assemblée nationale azali bibliothèque pour la République démocratique du Congo. Ye ayaki ko consulter pour na sujet politique na tunwana bazali ko organiser ba opération préélectorale. Daniel Aselo alobi ke ezali koleka bien à 80%, bazali kozela seni ayeba na ko procéder mokolo ya lelo jeudi na lancement ba opération identification paye enrôlement na aire opérationnel 3 mingi na ba province lokola ancienne province ya Kivu, ancienne province orientale pe Maniema. Bazali kolika ke nyonso ekoleka na ba bonne condition. Ezali vrai que ba tension, insécurité na certains coins ya République démocratique du Congo, ezali bongo kasi mosala ya armée pe à la police, ezali kosalema na ndenge ya malamu avant akoma awa epai ya Mboso, alobi ke ayaki pe ko transmettre rapport ya travail oyo ezali kosalema epai ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde King.
Namasola primature Bosimba qui est Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé qui mercredi 15 février réunion hebdomadaire, il y a comité, il y a conjoncture économique consacrée dans l'examen, il y a situation économique, il y a pays à travers contexte international. Bolanda ba detenango elongo na héritier mapindi. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé qui mercredi 15 février réunion hebdomadaire, il y a comité, il y a conjoncture économique où ils allaient consacrer un examen, il y a situation économique, il y a Mboka à travers contexte international. Dans titre exceptionnel, ministre des Sports Serge Konde yépe azalaki invité pour nous présenter dossier il y a homologation il y a stade de Martyrs selon ministre d'État en charge du budget où il y a salaki compte rendu il y a réunion où il liboso ba panzi sango premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azali kolanda de près dossier oyo pe apesi d'instruction claire pour la réhabilitation et à la finaliser nangonga moke. Réunion Oyo et connaîtra qui participation ya ministre ya sport Oyo ayaki ko présenter dossier ya homologation ya stade de Martyrs a informé comité ya conjoncture économique et misala ezali ko salima na ndenge ya malamu a présenté qui état de besoin ya misala Oyo esengeli ezala exécuté pour esila au plus tard le 15 mars ezali koya gouvernement a instruction ferme et pas ya chef na yango pour na ko permettre misala nyonso eye bana ko salima na ndenge ya malamu. Boye bien avant, question où ils allaient lier dans sport, comité à conjoncture économique, examiner qui divers aspects de la situation socio-économique yamboka. Babanda qui na réunion pour un examen à contexte économique international na CGWANA, noté que prix ya principaux produits exportation, ils allaient à kokita na marché international. En même temps, prix ya produits pétroliers, yango ils allaient komata. Natina wana, esengeli ko préciser que concernant tout ya échange, Aimé Boji a souligné que le gouvernement a vu des mesures où ils allaient s'imposer pour mettre fin à la spéculation où ils allaient observer dans le marché d'échange. Toko bakaka la primature Bosimba ke pour la 9e journée ya francophonie de premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a échangé qui moko la mercredi 15 février na délégation ya OIF Oyo ba komi na suka ya mission d'évaluation na bango à la ville province ya Kinshasa encore une fois de plus héritier Mapindemi. A komi na suka ya mission évaluation ya ba préparatif ya ba 9e journée ya francophonie na Kinshasa délégation ya OIF, Organisation internationale ya francophonie, ezalaki constitué na administrateur, directrice ya comité international ya bagé, chargé à mission, ayambamaki mercredi 15 février 2023, et pas ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, ya kambamaki et pas ya chef ya gouvernement, et pas ya ministre intégration régionale, Didier Mazenga, na présence ya ba membre ya comité national ya bagé ya francophonie, délégation Oyo et qui ko présenté pa ya Jean-Michel Sama Lukonde rapport ya mission na bango na Kinshasa balobi bazala qui convient na réunion autour ya son excellence premier ministre chef ya gouvernement et longo na délégation ya OIF mingi penza administrateur et organisation internationale ya francophonie Oyo azali ko s'occuper na suivi sur le plan organisationnel azala qui accompagné na madame Zeina directrice ya comité international ya bagé ya francophonie ezala qui question ya ko sala rapport ya depuis plus d'un mois, mission où il y a accompagnement, ils abongo na Kinshasa, ils na suka na yango ezali question à kosa la rapport pour une évaluation, il y a état ya avancement, il y a organisation ya 9e journée ya francophonie. Premier ministre a pris qui d'instruction d'abord à remercier qui OIF pour na appui et accompagnement et encourager qui gouvernement longo na comité national ya bagé ya francophonie pour bako bakota ba effort enfin que organisation ya infrastructure et bana kozala na ndenge ya malamu ndenge Didier Mazenga ministre intégration régionale alobaki na ngambo na ye administrateur ya OIF a telle si détermination et organisation pour na continuer ko accompagner pe ko appuyer gouvernement ya RDC pour la réussite ya ba 9e journée ya francophonie mission na bango na Kinshasa ezalaki na cadre ya série ya ba visite pe a déploiement ba mission d'experts ya OIF pe ya comité international ya ba journée ya francophonie et continuer ko accompagner République démocratique du Congo Bosimba ke RDC a abrité na fin ya juillet tuna début août 2023 9e édition ya ba journée ya francophonie. Torosoukisa masola primature pour la Kotal Sabino Ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a procédé qui la mercredi 15 février na lancement officiel. Il y a travaux, il y a 6e séminaire régional P, ouverture officielle, il y a 6e session spéciale, il y a CEHSD, na centré, il y a excellence stratégique, il y a C, bon, on a des tenants, on a hérité ma pandémie.
Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a procédé qui mercredi 15 février 2023 dans le lancement officiel. Il y a mis ça là, 6e séminaire régional, la ouverture officielle, il y a 6e session, il y a collège des hautes études stratégie de défense, kuna un centre d'excellence stratégique, il y a CAC, et ça là qui n'a présence, il y a quelques députés, sénateurs, ministres, il y a défense nationale. Il y a anciens combattants, quelques membres, il y a gouvernement, chef d'état-major général, il y a FRDC, officier supérieur, il y a FRDC, auditeur, il y a chef. Bosimbake, 6e séminaire régional, où il est coïncidé, dans l'ouverture officielle, il y a 6e session spéciale, il y a chef, où ils allaient centrer dans le thème paix et sécurité en Afrique centrale. Quelle stratégie de coopération régionale pour enrayer l'insécurité? Durant 2 jours, il y a Misala Mobimba, Bosimba qui va participant, va réfléchir dans la voies et moyens puis la stratégie pour na kolongola insécurité dans Afrique centrale oyo ezali bongo confronté na makambo ebele ya guerre pe terrorisme pour la République démocratique du Congo séminaire oyo ezan importance makasi pambate ezali ko constituer opportunité oyo ezali ko salema na contexte moko crucial ezali marqué na agression ya Rwanda sous couvert ya terroriste ya M23 na partie est ya RDC. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a salué qui Valère et à séminaire Oyo ezali placé sous le haut patronage et président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Oyo azali commandant suprême ya forces armées ya République démocratique du Congo pe ya police nationale congolaise, chef ya gouvernement asengaki na moko na sursaut patriotique ba na kokitisa ba divergence nyonso pour na ko privilégier intérêt supérieur ya mboka. Bosimba ke 6e séminaire régional Oyo thématique centrale na yango ezali eloko moko ya motuya pambate ezali koluka kimia na Afrique centrale. Premier ministre lobi azali convaincu pour na ba contribution ba participants, il y a différents intervenants pour na ba réflexion riche na bango et ko permettre pour na ko renforcer esprit ya défense nationale pe voie ya stabilité. Pour Naliboso, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et l'ongona chef d'état-major ya FRDC pe commandant ya chef remercie Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour la disponibilité na ye pe accompagnement ya gouvernement na ye na action nyonso ya FRDC oyo chef azali kosala. Bosimba ke yango ezala créé le 15 avril 2016 et dans la mission fondamentale ya kopesa ba connaissance na approche moko holistique pour na question nationale et internationale ya défense sécurité et stratégie pour na ko développer esprit ya défense. Collège Oyo et Bengami peut former, peut sensibiliser dans la question ya kimia, peut sécurité et longona stabilité à travers des sessions, à savoir session ordinaire et session spéciale. Groupe moko ya politicien détracteur kuna na province ya Kwilu ba kosela ki secrétaire général adjoint ya Palu Makamboke asombi 350 cartes de lecteur pe azana machine ya enrôlement nanda kuna enzo kande nyonso wana ezali lokuta bolanda explication nango elongo na Michael Bustoto. Ba politicien mombete wana kombo bongi pona bango veut dire ba politicien oyo gaz ezalaka lisusu te ba koma déjà ba koko politiquement. Certains politiciens ont perte de vitesse ya province ya Kwilu tellement souffle c'est si la bango déjà face ya boxeur politique po azo tike la bango espace ata mokete azo yando la bango bibotu loko la Tyson azalaka ko bambola ba adversaire na ye na ring soko si moko kaka kanangi olali ba politicien mompete balobi embadi Palu elongo na premier secrétaire général nango ba yende ko achever biso mbala moko ba mandi ba kabal na ba messe noire ba bosani ke na République démocratique du Congo institution oyo organisaka ba élection na processus nango nyonso ya enrôlement eza obele seni pe seni yango eza individu to motote bango balobi o secrétaire général adjoint ya Palu engambe ya province ya Kwilu boyika na bango asombi 350 cartes d'électeurs vierges à travers elenge moko kuna na province ya Kwilu oyo ndenge tozolo baboyaza kokangama na la police o secrétaire général adjoint ya Palu ako remplir yango ye moko na batuna ye na machine ya enrôlement s'il vous plaît oyo soi-disant aza nango epa na ye po amipesa bavoix ebele lors ya ba élection nzoka eye koyebana ke nyonso balobaki eza nango lokuta na lokuta moto bakangaki nzoka nde aza na membre ya parti politique ya député moko ya PPRD moko ya ba accusateur elongo na ba compagnon na ye
ancien ministre moko ya Petentik na moninga na bango mususu azalaka sénateur ye azalaka candidat président de la République en 2011 Palou oyo eza dirigé par secrétaire général pe chef du parti le professeur Dr Willy Makeshi elongo na bakitani na ye premier secrétaire général adjoint mwana mboka Didier Mazenga Mukanzu pe deuxième secrétaire général adjoint honorable Ekuluba Palou na province ya Kwilu baza très concentré na victoire à plate couture face à l'adversaire na ye ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na présidentielle Palou ezako gagner c'est ko gagner terrain pour ba différentes œuvres sociales au secrétaire général adjoint Palou Asali tina ba village ba politicien ma papa ya ba parti malette atongi ba maison de passage ba école ba hôpital pe bongo na bongo boxeur politique ale yando lelanga bango lisusu bibotu na politique tour oyo bakobanda kozwa se boye. Honorable Néron Mbungu assista qui lundi 13 février na ba obsèque ya patriarche Léon Engulu Bangampongo autorité morale ya parti politique INADEC héritier Mapinde Minatali Kaila ba pesi bino ba détail. Moto ya malamu bayebaka ye na tango ya mpasi honorable Néron Mbungu akokaki kovanda te na sango oyo ya liwa ekomelaka patriarche Léon Engulu Bangampongo honorable Néron Mbungu na équipe na ye baye na morgue ya cinquantenaire wapi pai bazalaki kobimisa nzoto ya mowei ya patriarche Léon Engulu Bangampongo oyo akufaka bongo depuis le 4 février na âge ya 89 ans. Plein d'émotions, recueillement, honorable Néron Mbungu azalaki parmi bato oyo baleka na maboko na ye na vie politique. Kolongwa wana direction cathédrale Notre-Dame du Congo kuna na commune ya Lingwala epai wapi messe d'honneur esalemaki na circonstance ya liwa ya patriarche Léon Engulu Bangampongo bato bazalaki ebele chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki déplacement pour na ko rendre ye ba hommage ya suka. Après messe d'honneur, direction ezalaki bongo nécropole entre terre et ciel. Honorable Néron Mbungu akendaki ti na suka na nécropole entre ciel et terre pona kotika nzoto ya Léon Engulu Bangampongo akokaki kotika boyete alingaki a rendre ye ba hommage ti na suka boyeba ete fumu ya banga moyo azalaka penepene na ye tango ya molai. Honorable Néron Mbungu a partagé ki ba idée politique na ye. Honorable Néron Mbungu a considéraka ye lokola papa. Léon Engulu Bangampongo azalaka bongo homme politique a participaka na table ronde politique ya Bruxelles na 1960. Originaire ya province ya Équateur, azala plusieurs fois ministre, gouverneur de province, sénateur, pe bongo na bongo. Fumu abanga moyo atikaka ye soki mokete tango azalaki penepene na ye alandelaka makambo na ye ti na suka tika ete mabele ya bankoko eyamba bongo nzoto ya Léon Engulu Bangampongo apema bongo na kimia. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CAO ezali composé na 99% ya ba congolais info lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur oyo baza constituer compagnie africaine d'aviation CAO na bango na micro ya Micho Olingaku. Batebele balobaka ke ba congolais devant bongo bazali capable de manifester ba anti-valeur ebele.
kasi affirmation oyo ezali contredit na CAA po ba blatiner en tout cas bazali kopesa confiance na congolais pe mingi penza na mwasi congolaise. Totala bongo na domaine ya caisse. Tozali bongo na mama Ambroisie Ifili oyo azali bongo caissière na cargo ye azali bongo 13 ans na même poste oyo ezali ko démontrer que ba blatiner en tout cas ba pesier confiance pour que asala musane na ndenge ya malamu. Koti na compagnie oyo na 2009 na sali 13 ans. Soki na wumeli na caisse pendant 13 ans ezali nde kozala bosembo. Il faut kozala bosembo na caisse. Il faut kozala sérieux na caisse. Il faut kozala honnête na caisse. Il faut kozala pe na rapidité na caisse. Ba client ba koye belé, ba mususu balingi ba futa, ba mususu balingi ba sala boye, ba mususu bazo loba loba, yo si il faut kozala maîtrise mingi na caisse. Parce que si oza na maîtrise te, oza likolo, moyen on fonctionner bien na caisse ezate. So ki oza mutema munene te, oza mutema mutema mbangu, mutema ya kolinga te kozangisa eloko oya kosala mabe na caisse. Okoko zangisa ata mbongo, me mbongo wana eza yo te, mbongo eza compagnie. Yo zanga me mbongo ya compagnie pesa. CAA bandi muke lelo azali parmi ba société en minene ya RDC. Kasi lolenge nini CAA a évolué na secteur ya comptabilité pe ya caisse. Bon, tango biso to bandaki na caisse, mosala ezalaki mingi ndenge ezali lelo te. Tango to bandaki na système moko ya Unix, mosala ezalaki na C. Ngape na bandoke na caisse centrale te. Bato a recouvrement bando ya kozwa mbongo epa na ngai bazo memango. Tolongwe wana tozwi formation ya Unix. Na Unix pe ndenge moko. Eza bato a recouvrement bato bazo ya bazwi mbongo. Mais tango tozwi susu formation mususu, professeur mususu, mutu mususu awiti Il Maurice. Aye ko lakisa biso Monsieur Laurent, aye ko lakisa biso ndenge nini na kosalela Margot, système échangé. Fret pe eye belé. Ba client pe ba ye ebele po ba avion pe eye ebele. Alors na tango wana musale komi ebele et puis na futraka ba fret arrivé na fret départ te. Na futaka pe ba LTA oyo ba salaka batindela ba client ba facture po ba client ba ya ko futa na futaka ngo pe. Donc na CAA mwasi azali ko kipe ba poste stratégique pour azali ko mériter yango. Vraiment na CAA mwasi azali mise na ba condition ya malamu pour apesa ba résultat ya malamu. La couleur religion Bosengal Koyeba que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Ndezali maman na likambo ya milu minene oyo église Nouvelle Jérusalem ya Belgique cité de Goshen bazali kolengela pona bana na Nzambe nyoso bolanda ba detene ngo elongo na Stéphanas Kandi. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Botu nanganini et zabongo grande célébration annuelle 2023. Kuna na église Nouvelle Jérusalem de Belgique cité de Goshen Yagombe. Na bokambe miyaye moko révérende Clémentine Moulanga Chibangu. Du mardi 21 au vendredi 24 février, Mopanye na Milulu Oyo Ekobanda Kosalema de 9h à 12h, école de serviteurs, P de 17h à 19h, plénière pour Nabana Nzambe Nyoso. Et bongo dimanche 26 février, de Mukolo ya grande célébration. Et Payuapi, révérende Clémentine Moulanga Alobi, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. La bataille, Toko Zalabongo, na Bishop Jean Chiteya, Oyo Azali évêque surveillant ya Église Nouvelle Jérusalem ya Belgique, P deuxième oratrice Ezali Emoko, révérende Clémentine Moulanga Chibangu. Na Oyo etali louange pe adoration, Toko Zalabongo, Maman Micheline Chabani, P groupe le fils de David, dans la invitation
formation oyo epesami mpona bana na nzambe nyonso bosengeli koyeba ke baza na programme kitoko ya formation academia bazali koorganize baformation intégrale ya corps âme pe esprit. Objectif na bango ezali kodote communauté na balider oyo bazali compétent pour ete contribuer na développement durable bozwa ba différentes filières ya formation na academia baza na science biblique, théologie pastorale, théologie de la mission, leadership, management, entrepreneuriat, sciences du numérique pe anglais. Aussi que certificat ya compétence et kopesama na suka ya formation. Yo mutu olingi osala ba formation oyo benga bango na ba numéro oyo. Kuta bango na adresse oyo na avenue Chaumba numéro 1 quartier Sosimat en face ya haute cour militaire na commune ya Gombe. Soki totali ndenge la domaine ya sport bazali ko souffrir na likambo etali mbongo kokamwa kasi champion bakole auti kozwa bongo $100,000 pona ko préparer combat na ye ya boxe kuna na Londres kasi paiement yango scandalisé batu ebele bolanda mo réflexion au journal ya peuple asalele bino na mongongo ya Héritier Mapinde. Likambo ya stade de martyr de la Pentecôte ndenge CAF auti koboya komologe yango epesi population pasi makasi na ndenge ya kosakana te pamba te ba club congolais oyo bazali engagé na ba compétitions africaines interclub bakomi obligé ya kobeta na Angola, na Zambie pe na Congo Brazzaville. Likambo yango esuki nanu te pasi ezali nanu na motema champion ya boxe Martin Bakole oyo azali congolais azali ko préparer combat na ya boxe na mois de mars. Boye gouvernement auti ko dekese $100,000 américains mobimba oyo champion Bakole azwaki yango mokolo ya mercredi pona kokende directement na poto epai wapi akei ko préparer combat na ya boxe. Kasi balinga masano bakamwe komona ke paiement ya Martin Bakole esalami maboko bank $100,000 mobimba ebimi mbala moko na trésor public pona koofrir ye akende na yango. Ezali na yango likambo ya mabete pamba te RDC asungi mwana ya mboka champion Bakole pona ko préparer compétition oyo azali kaka ko représenter mboka. Kasi eloko epesi pasi ezali nde misolo oyo $100,000 lolenge ebimi. Soki totali malamu ndenge nini domaine ya sport lelo ezali ko souffrir na manque ya mbongo ezali ko pesa pasi. Stade de martyr de la Pentecôte baboyi ko homologuer yango botala bino moko ba toilette ya stade eta na yango ezali. CAF alobi ekopesa ba sportif maladi soki bazali ko fréquenter stade de martyr de la Pentecôte. Nzoka nde misolo ya l'État ebima kala kasi boni misala ya stade de martyr eumeli kino tokoma na ngonga oyo CAF aboyi komologe yango. Ezali vraiment honte moko ya kosakana te pona mboka na biso République démocratique du Congo komona ke bamboka misusu oyo tobengaka bamboka ya mike ba stade na yango ezali homologué kasi bijou oyo tata Mobutu Sese Seko atikela biso tozali kokoka ko entretenir yango te kino CAF a frappé biso. Ligue nationale de football ezali négligé lelo. Ça fait 2 saisons championnat ezali kosila te kaka pona kozanga misolo. Boye saison euti koleka esukaki na nzela. Saison oyo lisusu championnat yango oyo ekatani ba club bazali kokota na ba phase de poule compétition na makolo ezate nyonso wana résultat nini ya malonga oyo esengeli tozela. Nzoka nde gouvernement apesaka promesse na conseil des ministres balobaka bakozwa championnat en charge. Boye yango ezali kosalema te 2 saisons mobimba RDC azali incapable ya organiser championnat national. Nzoka nde misolo esengelaki ebima pona kopesa ata Congo Airways to PCAA pona komema ba équipe bakende kobeta na ba différentes provinces. Malgré ba émission ya ndenge na ndenge esalemi, malgré ba sportif bazali kolela kino lelo yo gouvernement azali ko bouger te matoi na ye ezali ya kokanga. Kasi Martin Bakole ye moko aleli kaka moke na ba video mbala moko $100,000 américains ebimi
azwi yango maboko bank toyebi te soki babombaki yango wapi kaka mpo na ye Serge Konde bongo mpo na Linafoot okolukela bango ata $100,000 te bana bazali konyokwa machampionnat ezali kobetama te basportif ebele lelo incapable ya kobeta na stade de martyr avec libyen bakokatisa Congo Brazzaville baderingmen bakokende na Luanda Saint-Eloi Lupopo bazali kokatisa ngambu ya Zambie nyonso wana ezali soni mpo na mboka gouvernement bo bouger pour na likambo etali Ligue nationale ya football bo bouger pour na kosilisa misana na stade de martyr kasi $100,000 oyo ebimi pour na Martin Bakole ebima pe pour na ba discipline sportive mususu ekozala malamu. على طول عرضية حلوة والهدف جول الله 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 جول elondi na silaka te journal ya pepe mpo na pepe yango ekomi na suka bandeko botikala malamu eye lisusu bana Équateur mambenga en général pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokonzi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na badestination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 badestination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo bakongolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.